Oyo nasako yende
Nzambe na soyembela Nzamba bosolo Oyo na saboteya Yende Nzamba libera Nalingi mobaloyo Nalingi mobaloyo Yesu Nzambe Ayoki bosenga na nga Nzamba kabasa ye Ayoki sije na nga ye Nzamba ndola ye Nazalaka lokater apesinga lopango Natabolaka makolo Lelo nakomi na motuka ngayo yoyo Nazalaka kobala te apesinga libala Apambolinga Yesu Yesu Apambolinga Yesu 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 apambolinga Chilobo Yesu lokotinga Nazalaka lokater apesinga lopango Natabolaka makolo Lelo nakomi na motuka ngayo yoyo Nazalaka kobala te apesinga libala Apambolinga Yesu Yesu Apambolinga Yesu 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 apambolinga Chilobo Yesu lokotinga Sanga loboko na yo Naipa na yo Mosantu yo Monisanga loboko na yo Zamba lolo yo Azosale Azosale Zamba lolo Azosale Azosale
na utaki kosala annonce ke na kozala na Paris pour la délivrance ya bato en privé nazalaki pe na France bato ya ndenge na ndenge bayaki bato ya autiste babiki bato ya ba blocage babiki bato ya ba maladie babiki bino moko botala ba témoignage na mona ki kaka na noce nega lobaki ke na kozala na Paris donc l'air na moni yango pona kende na ba église mkonyo surtout l'air suku na bayaka na nga basala na bango eloko moko na nga ite ezalaki ya privé na yebo e bayambi biso to vandi ale moko akota ngai ngonga na ngai koki na koti pe oyaki ndeni tango ati liboso bana tambola bien te na yaki na begi ndenge na lobaki pe na tambola nango ça fait déjà plusieurs années à peu près 12 ou 13 ans mais si on a zo bimasa begi na wutu ku toilette na ke na begi te pona ndaku na nga moko na simbaka bakiti pona kende na toilette ba problème donc banana ya poto na zalaka na ne sengote na sepelaka te libale lengi te après ba délivrance libale komi bien komi na sengo na comme tout les sengo même ben na moko to na yinaki ye donc si ko vraiment olingi makasi na lingi makasi ba mvutema nyoso ba boakela ki biso kwe na mai ti siko na banda ko boite mais banana ye awa lelo donc na za ate ndeka ba lobaki 2025 te yanga na yambia mo fema pe na kangia l'église mususu kei po kutana même na pasteur o mona ke bazo kambika yo okota te donc na bayela na ngai donc ya lelo na ye donc pas Moïse na mona aka na télé ba publicité donc to ça na ebo fara fa donc asali makambi nene po na ngai gloire à Dieu ngai na yaki pa ya papa Moïse pour un problème à misu de comme vraiment aveugle surtout côté à gauche na zai komona presque pas même lunette dans la degré makasi na sima na délivrance na moni misu très bien même sans lunettes nazo mona liso ya gauche lengeke kufa na mona parfaitement nzamba papa Moïse azwa lukumu vraiment azana nzambo ya solo kolo yeso pambola ili sabak sa susungu ya ibele na kati na ebo hésité te azaya nzambi amen. C'est complètement différent, ça n'a rien à voir. Là c'est beaucoup plus en profondeur, on va dire par rapport à ce qu'on voit dans les églises, qu'on fait ce qui se passe réellement. Et là avec vous c'est complètement à l'opposé. Là c'est beaucoup plus profond, c'est beaucoup plus, on va beaucoup plus loin. Est-ce que les prophéties c'était correct? Bien sûr. Et les délivrances c'était bien? Bien sûr. Et comment tu te sens après la délivrance? Non, je veux dire je me sens bien, c'est bien, oui. Voilà, merci beaucoup à vous, merci pour tout ce que vous avez fait. Merci de m'avoir accueilli ici et je vous souhaite beaucoup de choses et j'espère que les gens viendront et comprendront l'importance de ce que vous faites. Pona ba oyo bazwaki makasi ya koyate na ba délivrance utai koleka bobanga te na kozala na bino lisusu na Paris à partir le 9 avril pendant 10 jours nazoya lisusu na Paris na koyamba moto moko na moko en privé moto na moto koleka na air na ye pe na jour na ye bobenga bopesa ba kombo na bino pour batia bino na liste ya délivrance contactez maman Thérèse Matondo nazozela bino na moto. Peut-être pour comprendre. J'étais vraiment souffrant. J'ai fait plusieurs années la maladie. Et c'est mieux, cette femme qui a accouché 4 fois de jumeaux, mais Azana va mieux,
Yaya, comment disons que ça la fière, ça la fière pour nos vérités. Ce premier moment où ils ont commandé, ça c'est le moment où on comprend de grandeur et en zamboto et du sommet de l'emabo. Bien nommé, je me suis demandé beaucoup de questions. Je fais 4 fois les jumeaux. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu peut te donner des enfants malgré la situation que les médecins ont dit. Il y a un coma qui n'a moment comme Amina Mamalo Mananga. Yo Komo Tate, Banana Yo, Moyo Simba Manezate, Nasali, 3 fausses couches. Mais les jours où j'ai croisé ce Dieu, Naïma Zemboyo, Ote Mananga, et Tonakana et Sembo, Damona Poussana, Libosona Yowe, Olimonanga, et Zalangana, Mona Kimia, Damona Yoka, Kamomona Yo, Yesue. So como de manhã eu vou puxar tá bom, fez ali, puxei. Yeah.
Tana Yesu aluki
toza chez Maman Nicole Malonga. Yaka eza na poto nayebi te yaka tokiti na metro Château tia daka yau awa uzomona kimbondo oh la Paris jela na oyeba asaka omoni ndazabo asaka so bina lula metro isa talinga koleba nini tanga awa toza awa nini awa toza awa yaka soni na place tokoti aza mwana mboka Maman Nicole Malonga. Vous êtes devant Nicole Malonga awa toza, c'est-à-dire awa toza na magasin awa toza oboyoka partout dans le monde. Nicole Malonga awa toza, maman awa toza devant vous. Toza na Château Rouge sur la rue Custine numéro 3. Awa naza na produit spécial, ma produit oyo elongolaka na tâche. Tozolobela makambo matampo ba maman ba bébé belé, ba maman bazotambolaka na ba poudre na ba fond de teint. Nicole Malonga awa toza, awa na Château Minaye pour na kolongola matampo ba maman, manduka ba maman oyo bazana besoin osala taille pona kokitisa mabumu. Ba maman oyo bazana besoin ya kosala ma forme kalinga azala na tolo munene, alingi azala na sima munene, ba hanche munene, bipende munene. Maman Nicole Malonga awa toza ndeka boyebi depuis 2007 na teka ba produit ya ko grossir ba fait sein mollet hanche. Voilà oyo evimbisa awa. Non yo somona te. Oh la kamate. Eloko evanisaka mabala eza mpona mibali ça grandit dimension olingi soko moni ekoki kosuki wana sine kopasuka nakotela nakobongisa ezotraite telema vraiment nga mona aza victime na meki yango oyo bazobenga na Lesi yeyo azobongisa loposo apoli toteka yango légalement na magasin ezosalama na laboratoire mondele awa na poto tozoteka yango légalement. Je pense que omoni ndenge eza na barayon eza eloko moko ezosalama naturellement, ezali baproduit authentique salama naturellement sans aucun produit néfaste. Voilà. Nicole Malonga akosa bino te ye moto abanda makambo yango kala awa toza oya te nango Nicole Malonga